Mbote mingi balandi émission du Soleil à Congo, totombeli bino boye imala mon émission ya poko ya lelo. Mokola momesano, tozana mopaya na biso invité permanent et compito consultant permanent ya émission oyo azali karo baknyo aussi boyebi na banzela bozotanga ba Congo nae ezali professeur José Adolphe Voto. Et le monde tozo continuer du solo ya accord ya Lemera Destin Croisé Laurent Désiré Kabila na docteur Mukwege. Actualité za ko obligé biso to tiamwa pose mukie to lobela to tombola sikoyo nanu docteur Mukwege parce que actualité zali eza bongo to zoyoka mingi na ba itandoike na ba réseaux sociaux likambo oyo ya docteur Mukwege wazali baza ko menacer na o babeng na lopoto aza objet à menace de mort. Et puis na bosenga na yazo senga que non faut basala tribunal moko pona makambo nyonso ya ba viol ya ba koboma bato elekaki na est dans mikolo yo docteur Mukwege soki to kebite là soki to kebite mabeko iko komela ye to kolobela pe kaka wana to kolobela pe likambo mama ya likambo epesi ba congolais mingi kanda oyo déclaration na tweet ya ambassadeur ya Rwanda ou azali accrédité en la République démocratique du Congo. Na koloba ebelete toko ya malanga mopaya na biso consultant permanent na biso professeur José Adolphe Voto to tombeli o boye malamu na émission. Merci Ndeko Laetitia, merci pour l'invitation. Bonne semaine qui malamu. Kimia Izali. Avant de zonger la professeur na répondre na moi mituna ya batu na bandi pour le déplacement ya professeur et zalina nous un peu plus tôt to pe maintenant muke assistant moi chapitre 3 à préparer qui ngo awa na Kinshasa et puis toko yeba na mikolo ezali koya soki akobanda ko tambola selon l'invitation et kuuta bipai na bipai et puis pour la participation ya émission oyo na répondre nazo bandela lisusu toko wana ezali ndenge arrangement to sala na équipe technique soki bakondima que quelques personnes va participer en direct na émission oyo lisolo ya Congo et puis ba mususu ba sengi numéro ya professeur José Adolphe Voto wana to kutuna ye et puis bozwa biano ndenge kaka to mesana na ba SMS na ba appel professeur tozongi epai na yo moi ezalaki mwa préoccupation ya bato oyo tozwaki na semaine oyo actualité eza obligé biso tokomi na déjà na accord oyo ya place bokutani wana ya docteur Mukwege na mzee Laurent Désiré Kabila oyo na bande kotuna na lingaki na koma place wana lelo tokomi mais actualité eza obligé biso ke non totema mwa mokie totombola nde docteur Mukwege lelo oyo biso tango na komaki article oyo tango to titraki que le Destin Croisé Laurent Désiré Kabila docteur Mukwege Lemera Destin Croisé Laurent Désiré Kabila docteur Mukwege pour ngai na za ko kanisa ke ebandeli ya makambo nyonso oyo toza komona lelo depuis 25 ans ebandaki na Lemera pour ngai Lemera eza très important eza mboka souvenir ya munene na histoire ya Congo. Malheureusement, l'élo encore, on dirait que nous avons raison. Nous avons regretté que malheureusement nous avons raison parce que les a des solos à Kito côté à Koyoka. Actualité, nous avons que docteur Mukwege a objet à menace. Mon tous les alliés, banani baza ko menacé. Bateau baza ko menacé docteur Mukwege ezaka Lemera. Eza bateau oyo ba signa accord à Lemera. Eza bateau oyo ba banda makana Lemera nde baza ko menacer docteur Mukwege. L'isolo bandi pour na ko rafraîchir mémoire à bandeko. Actualité bateau bakufi na localité à Kipupu. Au moins 200 personnes bakufi, 200 Congolais bakufi. Et docteur Mukwege na musala na e ndenge abandi ko sala ngo depuis plus de 20 ans a dénoncé en tant qu'activiste à droits de l'homme à Beneli à lobby c'est pas normal ba continuer koboma bato a Beneli à lobby kaka bato oyo babanda koboma bato ti lelo babadi ko violender ba sali makambo wana
Et la communauté internationale était en place tribunal pénal international pour le Congo pour être balande la makambo wana balande la bateau oyo baza ko bateau na Congo ba punir bango pour makambo oyo esila. Bon sens c'est ali que ce qui muta bateau ba kufi toza ba africain toza ba bantou et ça normal to belela. Obelela be mko ga beleli et choqué bateau mususu. Eza lokola mutu na ya kufi oza kolela pona nini. Et banana no muke na ba réseaux sociaux bato na poto na Canada na États-Unis vandu ko tina ba tweet ko le docteur muke goza juste te oza ko kotola kaka bato musu bazo kufa bato mususu ba tuti so ba kufa lo bakate bato mususu ba kongo musu ba kufa lobi à réagir. Et puis, et continuer. Jusque-là, tu vas nous casser dans l'anonymat, extrémiste, tout ça. Le coup, la bâton, on ne prenait pas ça vraiment au sérieux. Et l'autre est choqué, Congolais, que James Kabarebe, Oyo, na Congo, le coup, Ayaki n'a qu'à d'accord de les maires comme chef d'état-major général, au Mouzayaki Nae, chef d'état-major général, il y a Afdel. Tu veux dire que les solo awa, il y a un tabana qui peut tant que deuxième guerre, il y a 2 août, et pour James Kabarebe. James Kabarebe a sali conférence, a sali interview na Kigali, à lobby, na Congo, et ça na bato bazako lota. Congolais, monsieur bazako lota, le docteur Mukwege, azako loba, babenga tribunal pénal international, pour esambi sa bato baboma bato na Congo. On est en doto ya baba. Azako stigmatisé, bah quand on a makamba lokuta, notamment dengue azol bakabomi bato 200 na Kipupu, nyonso makamba lokuta, a commis en fond de commerce, atambolaka alukambongo alia. Et ce qui wana te. Malheureusement, tant que le réaction côté ya Congo est timide. James Kabarebe baza mutu pamba te. Na lobi awa ke alaki chef d'état-major général mamaki awa. Effectivement, James Kabarebe a na raison ya komukota makambo na pour azako banga. Pour na nini? Pour yi mutu bomaki batu. So tribunal wana batie yango aza parmi bato oyo bakobenga. Baboma bateau depuis Massissi. Les maires d'abord, les maires, na Massissi, na Kisangani, na Mbandaka. Pour nani politique na bango ezalaki ke lokola ba utu, o bazali na pouvoir na Kigali, ba kimi, ba koti na Congo, il faut tant APR a du pouvoir, James Kabarebe na baninga na e ba Kagame na tant ba na Laurent Desire ba landela ba utu wana ba bango nyonso na Congo. Pour pas au moyen à kozonga et souvent tout bango na Kigali ezate. Bon, yango balanda ko bazolanda bango ba utu bazoki maliboso afidèle na sima place ba okuta bango ba bomi bango ba baza bakasi ba utu batambola makolo banda Massissi ti na Brazzaville na makolo. Oui, ba utu ba koma na Brazzaville pour ko kima afidèle. Tomba tuni kisangani mbandaka tomba komi bakati mbandaka bamususu o baza bakati bakati sa Brazzaville bamusu bakuta bango baboma bango bamusu o bakota zamba babika omoni tina oyo James Kabarebe azobanga discours ya Mukwege po soki bato bayoki discours ya Mukwege po Mukwege azoloba ke likambo oyo ndenge esalemande bato bakufa po na koluka kimia toloba ke bon totika makambo yango bato basangana bakena Sun City basigner ba accord bato bamba na mboka yoso baya basangana ba partager pouvoir bitumba esila bato bazonga Kinshasa bakoma ba ministre bakoma ba généraux mais bitumba tikala osila te ti lelo o tozo lo babo ndeko luvezo lelo kaka lobby tenafe pe bandaki na Congo obi ke baboni bana classe na uniforme na Massissi bana mine bana avec aussi l'examen batindi ba soldat ba kengela centre examen za ka partout ndengona ba soldat ba policier ba kengela ka centre examen ba nguna ba ye ba bandi ko beta ba soldat na Masasi na kati wana bana ba kofi nyonso wana nini les mera
professeur de question quelque part. James Kabarebe, docteur Mukwege docteur Mukwege Mutalobi. Alobi Kabarebe azongi si à répondre. Ce qu'on côté en RDC. Et côté RDC jusque là, ata mutumoko, activiste, lobby, journaliste, lobby, mais officiellement Congo, Kinshasa et lobby et l'autre côté. Il y a vraiment encouragé les sous ambassadeurs à Rwanda na Congo. Ambassadeur à Rwanda na Congo, tant que le campagne Sili, le 24 août, ezalaki anniversaire ya massacre ya Kasika. Pour makambo ya Congo, baboma batu na Congo, les Mera, Kasika, Mwenga, baboma batu. Kasika wana le 24 wana et l'autre est le 24 août 98. Ba soldats rwandais baboma batu sur distance à 60 km. Baboma plus de 800 personnes. Plus de 800 personnes. Baboma batu eza batu bayebani. Mwami ya mboka na baboma ye. Ba pasola li mwasi na ye babimisa zemi ya bana mapasa. Baboma grec moko abanda koteka na mboka wana. Baboma sango baboma ma sœur. Et yebani basala ba enquête na rapport mapping ba témoignant ba place oyo bakunda batwana ezali ba kombo ya batwana ya mingi ezali na pasi wana tango ekomi le 24 lobi awa ndeko moko ya congolais asali a tuité alobi lelo eza le 24 août mokolo baboma batona Kasika to kanisa bandeko na biso. Ambassadeur rwandais na Congo ayoki yango azongisi tout alobi batika biso makambo apamba makambo alokuta baza koloba baboma bato soki 1000 tomonaka cimetière yango te batanga kaka kombo ya bato mibale bakufa balobaka barwanda bato bakufa nyonso na makambo ya lokuta batika propagande yango wana epelisi moto bakongolais babandi kotomboka babandi kokoma babandi kobelela nyonso wana gouvernement congolais alobi eloko te pasi na motema pasi sukoleka ke la veille ayambamaki na président Tshisekedi président ayambaki ye abimi kuna alobi te tonauzempi pa président tosololi malamu makambo ya sécurité na kati ya région na frontière entre Rwanda na Congo tout ça mais tongo etani asali tweet wana tellement que bato basiliki na réseaux sociaux bandi koloba abangi a effacé tweet wana na mituni soki azalaki sur na makambo akomaki il fallait pas effacer yango toza kozongela makambo alemera mpona kolobake makambo tout oyo toza kovivre lelo depuis 25 ans ebanda na lemera lelo ndeko Mukwege aza na insécurité eloko moko du gouvernement asalika ke parce que ntango tobeleli tosengaki tokomi kobanga tosengi gouvernement abatela Mukwege mpo Mukwege mpo na biso aza motuya ye mutu alobaka mpo na biso à travers le monde gouvernement balobi président de la République apesi mitindu na gouvernement babatela Mukwege baassurer sécurité na ye mpo na nini peut-être tokozongela yango mokolo mosusu Mukwege akonaître baka ya tata ebele basi bameka koboma ye mbala ebele au point que na bambula elekaka MONUSCO nde ebadai kobatela ye Mukwege ndenge aza wana akoma lokola moto ya boloko alalaka na hôpital place asalaka mpo moyen akende na ndako na ye eza te na ndako basi bameka koboma ye sikoyo MONUSCO bazongisa ye na kati ya hôpital alalaka baaménagea pavillon moko ya hôpital ekoma ndako na ye alalaka awa na ntongo atamboli makolo akeki mosala azongi donc aza na prison yango gouvernement alobi bazwa badisposition batela ye j'espère que bakosala mosala mais eloko esali biso motema pasi eza ke na ndenge bamboka etambolaka na situation wana il fallait gouvernement et répondre gouvernement rwandais parce que James Kabarebe aza mutu pamba te ambassadeur aza mutu pamba te eza voix officielle ya Rwanda nde lobi il fallait makamba Mukwege gouvernement elobango et kebisa James Kabarebe
ekebisa Rwanda makambo ya kasika esengeleki bandeko ebele balobi yango esengeleki mpo na ngai bandeko alusha balobi babi ndenge eza wana il faut babengana ambassadeur wana akoki koya te biso tozolela bato na biso oyo bango babomi eza lokola ndeko Luvezo babomi ndeko na yo epuis babandi babomi na ndeko na yo ntango ozolela baye bakote babi babotika biso bango bapambapamba na mboka po oyo ya biso na Kinshasa afandi mpe eza motema pasi mingi. Professeur Ndongo Tshiboloba na bamboka misusu mais déjà il fallait ba déclaration ça. Il y a pas Zaki sur le tangi malamu mercredi, mardi ou bien mercredi porte-parole du gouvernement. Il y a beau une commenter à appeler ça sur Ezamawa. Si les lopé ma déclaration mon côté officiel islamique. Est-ce que vous avez une demande à disposition à nos gouvernements au président de la République à pour la sécurité à docteur Mukwege? Ezamawa. Ba journaliste ba tout parce que ils allaient qui bilan il y a 1 an il y a gouvernement. Ba tout ni ndeko na biso ministre ya information porte-parole du gouvernement. Ndenge ni ambassadeur afin na Kinshasa abanda ko seka bande ko na biso bakufa pe bolobi le côté alobi ndengo lobi na lobi les questions na ko répondre na ngote na lingite na tia mafuta na moto mais vraiment bana na bakufi okoko lobate mafuta na moto ngo bani e ngobate biso ba congolais tozo banga Rwanda tozo banga ba officier le rwandais tozo banga que ceux qui to leli ba ndeko ba kufa ceux qui to lobi ba koya ko beta biso o wana ndenge eloko nga loba yango na mais ezama wa mingi po biso gouvernement dazo batela biso ndenge lobi wana gouvernement de akobatela Mukwege mais ceux qui déjà bazo ko loba ke ceux qui balobi mabe ko ela biso alors ezama wa mingi mais cause ya Congo eza na bon sens eza cause moko juste makambo baza ko lukela biso depuis 25 ans toyebi yango mais ti lelo baza ko kango te tozana elika ke ba ko kango pété tozana elika ke ba ko kate ndengo lobi professeur docteur Mukwege azanani pete somo di solo na ye ata mo ata 5 minutes so ko kato ebi kaza mutu mone to benga ke so docteur so ko mo benga e prix Nobel de la paix pete so tamo di solo ni muke kanisa ya banza na ebi ko kate mesala mo makasi kanisa ko azebele makasi ya solo so to bando beta masola Mukwege awa to ko lala parce que aza mutu munene aza mutu oyo aza kopesa bana Congo fierté Congo masola Congo ekomaka ya mabe masola Congo ekomaka ya bitumba ekomaka ya nzala ekomaka ya makambo ya madonga te mais au moins Mukwege aza kopesa ba Congolais espoir parce que aza parmi ba Congolais oyo na libanda sur le plan international so batay kombo na e respect pe ekoki kokota Mukwege aza ndeko na biso aza Congolais aza mona Bukavu abotami na Bukavu aza lelo aza na 65 ans botami na 1955 donc aza papa a comme déjà na 3e âge mais makambo aza kosala ke aza toujours jeune atangi ba classe na ye na Bukavu école primaire école secondaire et puis aye kosala université na ye na Kinshasa Mukwege atanga na Kinshasa atanga na université ya Kinshasa na Polytech atangi 2 ans je ne sais pas pour na nini finalement à Monique il faut changer option na Polytech après a changé option à que commissaire na médecine na Bujumbura mokolo moko parce que dans le Bakenga na eu chance à ko solana mingi na musana nga ya journaliste to kutana na to sola mingi l'une des raisons oyo a lobby que akende ko sala médecine est que papa na ye azalaka pasteur papa na zali pasteur ba pasteur pour bango bazana yemo ko pas pasteur a comme pasteur finalement si mon papa na ye baza ba pentecôtiste baza ba protestant oyo ba croyant kana miracle baté ya miracle moi ba tenir baté ya miracle na Kinshasa awa tout ça ba pentecôtiste siko le papa na ye azalaki pasteur abane okende na ye
na hôpital pour babondela pour na malade pour ba Pentecôté c'est bandimaka ke so bonde pour malade otie mutu maboko akobika sikoyo soki bakei mukwege na papa na bakei mukwege accompagner papa na ye babonde papa na ye abonde pour malade mukwege azo constater que mingi bazobika pété babika pété pe ya solo alors et tikela et moi un goût d'inachevé abimé est-ce que bon ce que le sang besoin simbaté to ko pe ko bikisa bato na bakisi yango posa wana souci na ko bikisa bato abi bomie na sala médecine a changer option a quelque ça la médecine pour a bikisa bato donc ne balobaka pour na moi na yo pour na jeune a kende ko ça médecine ne peut pas vocation parce que expérience wana ya déception que bato ba obikate tout ça OK mais il faut qu'on le rappelle que papa naye vie à papa naye qui pasteur et influencé parce que ce que au président a bossé mo totali parcours à Mukwege eza penza miracle mingi to kansa que ba jeune mingi na Congo ba kansa que pour au réussir na vie au réussir na Congo il faut y aller à Kinshasa autant la classe au moins bato mingi depuis kala depuis l'époque coloniale tilelo mingi ba jeune ba kana Kinshasa so kata en classe asilisi azonga esumbo kate azonga sous province té mais Mukwege aza parmi ba rare jeunes oyo akeko tanga parce après Burundi a eu chance akotanga na Poto atangi na Angers a eu diplôme de médecine, a eu spécialisation de gynécologue, mais a zongi na mboka, a zongi na Bukavu, na Sud Kivu, place à Botama. Et puis lelo oyo soka yebani mokili mobimba, azana Kinshasa te. Donc ça nous encourage beaucoup pour na koyeba que motope akoki ko vivre vie naye normalement à l'intérieur du pays peut à s'épanouir. Motope akoki ko ça musa naye normalement sans quoi ça la politique. Pour les commissions que na Congo comme que pour oyeba na pour ozambongo pour kombono ekende faut ça la politique mais Mukwege à la kisibiso que azane ka médecin afin de peine na intérieur ya pays mais à l'équipe bato ebele oyo bakanisi que makambo il faut za ka politique makambo il faut za ka Kinshasa alors aza protestant papa n'est pasteur mais na lingi pona na tala détail moko o est marqué vie na ye exact anecdote oyo le solo oyo ça sort un peu de l'ordinaire mais pour moi je crois qu'il y a une des autres explications dans makambo mingi oyo à vivre papa na ye kombo na ye Mukwege ye moko docteur kombo na ye oyo atanga nango classe wa bandi po tanga mobutu prénom nom na post-nom prénom na ye prénom na ye Denis nom na ye tanga bandai nango classe Mukengere azamushi Mukengere post-nom Mukwege post-nom nande kombo ya papa alors papa na ye tant comme pasteur comme pentecôtiste mais pas pentecôtiste kwa kama mbebele bakwa bakaza ke miracle ezali bakaza nzambe alobela abato bayoka nzambe yesikoyo na ndenge kokwa ke yoka nzambe azaka na promesse moko nzambe ayebisa ye ndenge alobaki ke nzambe ayebisa ke ye pasteur Mukwege wana illettré atanga nzambe atoke malamu nzambe alobela ki tata Mukwege ya papa to Mukwege ya papa nzambe ayebisa ke yo oza mutu munene kombo na yo ekotambola mokili mobimba wana promesse ya papa kombo na yo Mukwege pasteur Mukwege kombo wana ya Mukwege ekotambola mokili mobimba ko nde nzambe abeta masolo na Abraham ke na kokoma mutu munene kombo na ekotambola mokili mobimba bon yaza talaka pasteur moko ya mboka atanga na yeto mingi te aza ko na Bukavu pe kombo ekotambola ekobanda ndenge ni azomona nzela ekobandela te type asali mosala na ye abanda osala na ba suédois ba missionnaire suédois mokolo moko ba suédois
moi quand missionnaire bazalaka le cas pasteur zélé malamu tout ça bazoyer ba mema na poto hein akene pas à la poto akena congé bon il pas quand c'est que temps mususu pe voyage on ande à ce pays na que bon aboko le pe bana na ya zana bana bela boko pe bana na donc mukwege faut te bana classe mukwege pe à CC classe na e papa pe akenda na e bon comme peut tomber matin mais bana pasteurs baluka ka pe moi du solo wala papa peut le solo bon en tant que protestant mukwege pe azo sala musa na e classe na ki médecin na musa na ki médecin mais azape en même temps pasteur muto le bakango kitoko eza muto pasteur moko na Kinshasa azolba mukwege peut-être bato mingi ba éviter aza 100% médecin pe aza 100% pasteur na ndenge ke aza pasteur na église ateyaka dimanche na chair pe aza pe na bandimi na ye alandela pe bango wana bato mingi ba éviter pasteur aza na bato na ye bana na ye o baptiza bango alandela bango lokola pasteur penza aza pe ordonné pasteur na église donc ba pasteur yo na église donc église est makamba ki médecin té église est no ba pasteur de Mukwege moi vi na yango wana alors et le wana est marqué vi na mingi sikoyo sima ya mbule ebele soki totali ndenge nzambe asali makambo muke na vi na ye eloko ya liboso eza ke ntango azo évolue omoni nkombo mukengere eza mwa mulai mpe eza mwa pasi kotanga et sans que asala effort bato bakomi kobenga ye mingi mukwege ntango mpe makambo ne bandi kofungwama ntango mpe bandi kovoyage kosala conférence mukwengere on bato bloqué comme mukwege et finalement kombo oyo lelo yebani monde mobimba kombo ya papa wana au fait makambo papa na lobaki ekokisami voilà c'est un peu ce qu'il appelle à sali médecine tant à silisi à kende ki sikoyo na hôpital wana ya Lemera place de sola Lemera bandi wana to telemi wana docteur Mukwege na mo anecdote to beta c'est to comprendre bien dans Nzamba répondre na ye ya banoka sake ba miracle bando sambela Nzamba répondre te Nzamba répondre na kombo ya tata ba pesa ki promesse et simbité mais kombo wana ta encore na ba na kotombo la komo Mukwege et kotombo pas Mukwege mwana c'est ça to suka ki a Mukwege ake mikili ya poto atangi Mexique azongi biso moi to komi na nini d'abord abandi azongi d'abord 1984 à peu près azongi comme médecin abandi mosana na Lemera place maman alikambo tant que tozolo ba destin croisé Laurent Désiré Kabila docteur Mukwege point de jonction nango eza Lemera eza place où Mukwege abanda mosala na ye a médecin kasi abandi mosala ya monganga abandi mosala na ye na Lemera na 1984 ndenge jeune nyonso après aye kozwa bourse ake kosala spécialisation ya ndenge nalobaki awa ya gynécologie aza gynécologue na France na université à Angers lokola un bon congolais un bon africain ntango asisi classe na baninga na ye mosusu ba médecin na Angers basali projet moko po auti na mboka ti auti na Kivu ake na poto po sakaka ya mboka moi naza toujours na explique azonga aza lokola biso te okei otika na poto toke otika na Kinshasa te azongi soko na mboka abandi musala na hôpital ya région to ba ke Lemera eza hôpital munene na kati bato utaka ti Nord Kivu Sud Kivu ti koya wana manema pona ko se soigner wana hôpital ya ba protestant sikoyo na baninga na ye basali projet moko babengango association Kivu wana eza pona koluka ba moyen ba kisi na poto moi ba pareil pour esalisa hôpital pour hôpital à Lemera eza penza ko rayonner sur Kivu mobimba eza hôpital munene moi na kati ya Lemera hôpital on a simple médecin azamane comme simple médecin puis finalement comme un médecin directeur à matière grade ti
comme médecin directeur jusqu'à 1996. Place Oyo Makambo et Kobanda. Place Oyo Makambo et Kobeba. Anecdote Moussou, c'est ça que les hôpitaux là-bas protestants, ça la cana, ma collègue Mindele. Ah, collègue, tu es présent à la Kaka, Mindele fait bazar, toujours Mindele moi privilège, mais elle a qui déjà fait médecin reconnu, spécialiste. Mindele moi quoi, médecin à Lianze Koti. Lianze Koti. Lianze Koti, baminga abanga kisibinge abanga petonga mingi batu babiso tonga baseka biso mais soki ya komi malade comme alikambo mundele wana Lianze Koti Lianze pona biso zolo komuke tia likolo awa 1-2 minutes bakatu batubie na bise to tiaka katonga na moto to stériliser tonga na moto moi finite to tubenga abi tete koboya Lianze Zopola est commis sérieux. Bon, le cas vous savez, tout opéra, pour la Lianzi, docteur Mundele, dans les mères à lobby, il faut pas bimisayer à qu'un des poteaux va opérer. Bon, pour la bise, on va dire donc, il y a un certain nombre de Makambo. Bon, comme un médecin, un malade, à Lianzi. Il faut pas ça garde malade. Garde malade nani Mukwege. Et bon, docteur, yo accompagné Abima parce que les mères les appellent na kati Abima à Kende place à cause avion, à Kende poto comme ça yo zo. Non, Abeli Lianzi. Ko bima Mukwege zo bima wana na Mundele wana pour accompagner pour que l'autique a avion. Tant ka ba bimi na journée. Na pourquoi Afdel Bakoti omoni ko bika ya Mukwege yango wana Afdel basoda Afdel Bakoti babandi masasi bazui hôpital pour na localité wana eloka malonga eza hôpital aloko la rébellion ebandi ya sika baza na besoin ya ba moyen bana besoin mituka ba botol ba mituka nyoso hôpital ba soda ba rebelle boaki ba malade na mabele ba botoli ba matela nyoso ba beti ba infirmière masasi ba beti ba tumususu masasi ba beti ba sango masasi ba to ba kufi on docteur abimi na malade na ya Lianzi déjà chance pour na bango ba bimi ba kiti na ndaka Mukwege ba buki porte au moins ba médecin ba sala ba tiaka blouse na bango likolo ya porte manteau ba beta blues Masasi. Ba beta blues dans les villes de Masasi. Ba bimi wana. Sangope ya Masasi ekei, sangope ya bitumba ekei, abi awa ozonga lisusu te, soko ozonga ba mawa mingi. Bato ba kufa bitumba siko Afdel ba proclamer rébellion na bango, accord de l'Emera et bandi wana. Donc Mukwege a échappé d'injustice. Suite à malade Lianza Kenda na ye bakende basoye donc aye ko comprendre après que Nzambe kaka asala makambo na il fallait Mundele wana s'entêter pour son Mundele aspe soyaka na lemera bitumaka kuta ye wana oye en tant que au cadre avec parmi bato liboso oyo baindaki ba éliminer abimi wana akimi bakena Mundele ake Nairobi parce que wana Nairobi da pena ka fani kuna bitumba pe Afdel continuer nango ti Afdel les Kinshasa tant on peut kime koti azongi tant azongi soit comme dans les maires à côté situation où on a lobby oyo à côté hôpital les a pillés à côté ndako na ba beti masasi na tobo na blouson na toboki condition soit comme ça musala exacte ba bomi ba infirmier ba matele za souté et donc on va piller l'hôpital nyoso so mi tuka nyoso ke mikolo ko soke tikalo na moni et donc ça les actes on a déjà Laurent Désiré Kabila a commis mon cause na Kinshasa qui me koti mais moyen azongela musala na ye exact yango wana alongwe wana alobi boye nazonga na Bukavu asengi sikoyo ba pesa ye mabele ba pesa moi dispensaire moko ya muke ezalaki na Panzi place oyo aye ko bandi l'hôpital ya Sika na Panzi asengi l'état apesa ye mabele hôpital wala ya Panzi ezalaka ya l'état
ezalaka Mukwege te. Mukwege aza médecin à l'État. L'État, normalement, il faut foutre, j'espère que va foutre un médecin à l'État. Place Oyo, à Bandi Moussala, na Panzi, na Bukavu. Et comme déjà, bato ebele ba yeba ki eke bato bano ko ta Bukavu ke de ti les mères pour bas asoye bango, abi le ko la médecin ngo azomina e awa to saka Moussala awa place à Bandi Moussala na Panzi yango wana. À se réfugier na Nairobi, à Zongi, à sali hôpital ya asengi l'état mabele pour le bikaza médecin ya l'état, monganga ya l'état, asengi mabele Panzi botami après wana abandi Moussala na monganga na ndenge amesena na baninga na ye kosenga senga mwa ba matériel kosenga senga mwa ba kisi na poto ndenge ba na association na bango na baninga ne batanga association ane kufito ezaka mais bon ye au moins ba médecin nyonso bazaka na mwa ba relation na bango na ba association wana hôpital ya Panzi et botami ezaki mwa dispensaire muke si lelo so ke na hôpital ya Panzi okomona mwa ndako ya muke o place dispensaire wana ezalaki abandi Moussala aza gynécologue na lobaki abandi ko yamba batu ba maman bakaya viol et bana ke bakaya viol c'est ko bitumbe bandaki déjà na lemera bitumbe kele ti Kinshasa et puis abandi ko soigner bateau quelques cas ya viol ti 6 mois bitumbe sili une année bitumbe sila une année mais azomona ka baka ya viol pour viol le bosso yebani ke za ngo viol ya guerre mais siko guerre esili mais baka ya viol ezoya kaka na hôpital baka ya viol ezoya kaka na hôpital yango moko amituli mais oyo zesu makambo ya guerre te oyo pe makambo mususu ti ko soye ekomi fréquent viol muke viol 2-3 jours et puis viol ekomi siko ya bana mike place oyo aye ko craquer alobi te oyo c'est normalité alobi te makambo oyo il faut mokili ba yebango il faut bato ba yebake oyo c'est normalité alembi zoto alobi oyo so na tikalika ko soye makambo oyo ko sila te il faut na banda ko belela place oyo Mukwege alongwe docteur pour na kosoyer basi akomi activiste des droits de l'homme yango wana abandi ko belela donc pas na ma facilité abandi ko voyager abandi ko belela à l'étranger pour le battre makambo zo le kana Congo makambo zo le kana Kivu ça normalité bazo violer bana basi bazo violer babama makambo tozo mo hôpital eza yango te soki bosuki bisote eza penza matata aye kozwa chance akutani na mwana mwasi moko Hans Esler mwana mwasi wana aza américaine mama wana aza déjà mama mwana mwasi wana tango azaki mwana muke papa na ye aviola ye papa na ye moko Hans Esler aviola ye bon le américain tango aye kokola tango akomi kuna mwa âge moko boye a réalisé que papa na ye abusé na ye abandi koloba abandi kobelela etali scandale na États-Unis bato ebele nzokande bana basi mpe ebele bazalaki na situation wana bana oloba te mpo na soni mpo na kobanga ntango mwana mwasi wana tomboli mongongo bana ebele ngape makambo bebe sikoyo baye kosala association na bango mpo na kolutte contre violence sexuelle etango mwana mwasi aye koyoka makambo ya Mukwege alobi toza na bitumba moko ayende sikoyo aye kosalisa docteur Mukwege alobi makambo ozoloba oyo il faut ya na États-Unis il faut ya koloba bato bayeba yango defile ebwi bakomi koloba abandi koyebana akokende basali baconférence akende université asali conférence abandi koyebana ti mokolo oyo na kosalaka barapport na mikanda Nations Unies eya koyamba ye akenda na Nations Unies bayamba ye wana feza déjà période ya Joseph Kabila babenga ye na tribune ya Nations Unies pour expliquer makambo eza koleka na Kivu makambo eza koleka na Congo asala discours wana na landa yango discours wana soko lukiango kozwango eza même na sur internet ngai personnellement soki na bandi ko s'intéresser na makambo Mukwege ezaki a partir ya discours wana tango na yoki discours na maya miso bimangai alobi discours nazo bandanga zoloba eza honneur munene po na nga po benga nga na Nations Unies loba
naza na esengo ya solo naza na honneur mais honneur nanga tina nango nini soki lelo wana date pendant depuis 16 ans elle est commis depuis 23 ans 24 ans depuis 16 ans baza koboma bato baza ko violer bato baza ko kufa mais bino boza ko lobelo côté boza ko kanga monoko pona nini tango bato bazo ba na Congo ke Mukwege galinga sa politique tango bazo ba Congo Mukwege akoma ko sa commerce Mukwege Mukwege alobaka na poto aloba ngo na Congo te na poto na mindele azalaka direct ayemisi bango bosi ba téléphone na bino na kata téléphone wana makila ya bana Congo eza na kati bino boza ko sepela boza ko sala téléphone baza ko boma bana baza ko violer basi bana nde baza ko timola boza ko salela makila ya bana Congo tango lobelo ko wana sale ningani bato ba place oyo bato andi ko s'intéresser na yango wana place oyo andi ko yeba na parce que aza ko loba vérité place obiso to bato toza ko banga place biso to bato toza ko kanga monoko ye aza ko loba yango place oyo esali ke ayebana mokili mba yango wana na ipela comprendre moi moké babengi epe docteur Mukwege réparateur de femmes na banza film wana ngana zwa privilège kotala mezaki na Wallonie Bruxelles et puis pas ipe naza na zwa livre na CD wana o naza nango lobela tant ya soigner ba maladie oyo bato ba violer bango wana atikaka bango bakei to balandelaka bango kaka to ezalaka koke ozwi bakisi ozongi na ndako na yo ezalaka ndenge nini moi si ba violer tout moi na moi si ba violer eza situation moko très compliquée eza très compliqué omoni biso toza ba bantu eloko eza ke tango ba violer moi si d'abord moi si alibala eloko ezo salema na Kivu eza somo mama ba rebelle bakoya tango mususu bakangi moi si atemisi mobali telema wana baza ko violer moi si na présence mobali na ye ezo salema na ba chef coutumier ezo salema na ba famille tant mususu pe devant bana ba violer bana devant ba parents na bango ba violer maman devant bana na ye ça dit que ba détruire tissu familial comment biso bimbali nous allons kana moi fierté na biso tout le monde mobile na makambo yo so meko tout monde la moi si na été mais sikoyo moi si na yo ba violer yo il est devant yo au telemi ba tio mandoki to mobile wana asili makasi nyonso tango ba kei libala ekufi moi si aza na ba pota ake hôpital même ceux qui ba soigner moya zonga libala ezate mboka mobimba baboyi donc baza ko vivre la situation moko très compliquée banamike alors prise en charge wana de plus en plus lelo oyo makambo ya viol ezana mboka moko te mokili moko te pays moko te oyo une expérience ya makambo ya viol lokola Congo ezate pe ezana mutu oyo a maîtriser makambo ya viol na mokili mobimba na monde entier lokola Mukwege azate pe ba kayon sur ya viol eza documenté parce que c'est hôpital kombo ya mwasi kombo peut-être ya village na ye kana ye nyonso lelo to komi na près de 50 000 eza o ba ye na hôpital bon ba oyo baza na soni ba comme hôpital te ba oyo ba maza na makoki comme hôpital te baza combien peut-être baza mingi koleka ba oyo baza na alors prise en charge eza ko salema na ba niveau nyonso niveau ya hôpital niveau ya psychologie pour baza déjà traumatisé niveau ya moyen pour vivre socio-économique puis na niveau ya droit na bango ya ko se défendre comme accompagnement juridique pour bamsusu ba yebi ba violeur na bango ba yebi bango totondi botondi professeur na émission ya lelo na bandiza kolobela Mukwege eza lisekite donc aza moto moko monene ndenge kaka Zamba la kaki tata na ye ke kombo ane kotanga mokili malelo amoni yango mais tozo obligé ya kokata kombo ngeza ngunga tozo obligé ya kokata tambala ya sima tokozongela susu émission yango pona
to éclairer sous davantage misala o ya docteur Denis Mukwege azosala na mboka ya Congo, et tout en espérant que ba disposition so sécuritaire ba tiepo na ye et que ça malamu nyonso docteur Mukwege na lisungi ya Nzambe to bandi ete akozala toujours en vie pe ya continuer musala na ye pe ba lobbying na ye pour la République démocratique du Congo. Merci na bino ba nyonso bolandi biso na bandi pour na lelo to suki awa to monani poso ezali koya. Au revoir pe kimia ya nkolo mabota mabino.